awa lisolo bandeko tokomi bongo na suite fin ya masolo. Lisolo yango yo na 4e saison. Balobi feti ya bana classe. Bandeko na bangi feti ebongwani esprit ya Dracula. Ba vampire bakomi kolata bato. Oh bandeko feti kosuka mabe. À suivre dans ce film na katia IC Network. Christian Lage alobi masolo ya ba film nigérian oyo disponible na Matadi na descente ya Cabral. Et pas wapi okomona maison Christian. Kota tuna ba film oyo. Et voilà tozo continuer total likambo ndenge za kokende. Mais tela na libanda ba moni ba kakebeti. Lumière ezobeta. Oh, qu'est-ce qui se passe? Oh, mais moli le koti na balero toza lernin. Oh, mais moi makasi boy moli le koti mbano. Oh, Candice a bandoro benga. Eh, tolongwa pardon, na moni tolongwa. Eh, ça va. Nazon salon appel. Na moni non likambo sali abenge pambate. Ah, sikoyo tokofa na susu ate. Tala pardon. Zana benga bangonanu, zana benga. Ah, basaki kidiba, batu babengi. Alors que ambiance angweso koba, ambiance zo yinda kaka. Evelyn likamnini. Oh, na yeba ki nanga suka nango fete komi ko bunda pona bajenda. Bakomi ko welela mibali. Na maye wo. Keba ameli maye. Mais so tuni ba mpe bo weli nini? Oh no yingam na mone mutu wana liboso. Oh ngam na bimaki na liboso. Ale pesi bitumba. Ah, bango pe libanda, ba monika ga mouvement zate. Mais bango pe ba monika ba master bazo kende libela bazo zonga te. Amendeni azo yamba pel ngate muto. Peut-être que la nez la toilette mutango. Ah. Zana benga nan. Tala nalobi atala tuka na biso Audrey to longwa. Ah. Ake na ndako. Makamni to somo nao. Perry asa possédé na esprit ya vampire. Esprit o eliaka musunya bato. Emela kape makila. Na kati ya chambre ba phénomène. Squelette to mona ki crâne. Tala makambo sala. Moto mobimba bimi wana. C'est que moto oya za esprit. Mais rappelez-vous na Sami, oya za ndeko ya Félix. Bana lo ya tata lopango. Tangu tata kufaki atika kibano mibale. Atika ki ye Sami mwana mibale na yaya na ye ya mobali Félix. Nzokande akufaka na poison. Asekwi na molimo na enzo kezati lelo. Et bon molimo kasi kote la ki Perry. Oh my god, makabi na sali. Atali boya moni bibembe. Mais Jake. Oh. Lisa. Duke. Impress. Abani ko kama ye moko leli. A comprendre te bibembe abato na chambre. Phénomène landa. Molimo ya Sami. Ebani koloba. Perry. Suspense. Yo kobanga na yote. Mbano. Yo mto sali boy. Non. Non, yote. Non, oncle Samiza yote. Ngai nde oncle na yo. Nazali leki ya tata na yo. Te, oncle Sami ba yebisanga kufanga na crash ya avion. Yote. Wana kuto za lokuta monene. Ngai na kufaka te na crash ya avion. Mama na yo nde atielaka ngai poison. Pe tata na yo sima azalaki kotala nga na zokufa. Pe na kufa na miso na ye. Yo nani? Sikoyo, non, olobi mabe. Eza vérité te. Papa na nga na mama na nga bakoboma yo te. Bango nde baboma ngai. Papa na biso yende mokolo ndako oyo atikelaki yango ngai. Kasi tata na yo Félix aboyaki kondima ndenge testament elobaki. Pe bayokanaki na mama na yo.
sima babomi ngai. Baboma papa na biso pe lisusu. Baboma koko na yo. Mbano. Bandeko tokozonga sima. Les jeunes mariés elambe poli na masanga. Mwana mwasi pa yebi. Ayebi a récupérer na malembe. Ça va, c'est bon? Bon, et kolongaka bien sûr na tiango na mai na sokoli. Merci quand même. Ok, na sepeli pe ko mona yo. Ça va namone quand même ça à l'aise. Ok, ça va, ça ira. Bon, place on ça bien, on se peine nango. Jusque là na se peine nango. Alors yo awa na bito sala ka wa tondengeni. Non, na zaka de passage, na zaka client. Bon, ça va. Comment nanga Suzanne bongo yo? Bon, comme benganga Andy. Andy ne sait pas comment na yo. Enchanté. Bon, ça va, merci pour le service na yo. Bon. Nebetende ni na loba merci, mais merci quand même. Bon, ça va, ngapena monengo kazo mabe, mais bon, quand même la monio c'est bon. Bon, soki okoboyate nakoko luka tomela talibanda comme ça to sola. Bon, c'est bien. Mais naza idée malam. Ponete tokeka na chambre na yo comme ça to vandi to sola malam. Je vois. Idée na yo ça bien mais il y a un problème. Naza marié, pe toza awa na lune de miel na mwasi na ngai. Pardon. Mes félicitations, limpi sanga na yeba kite. Excusez-moi kasi. Ça va tout le monde à Simakasi, hein? Keba na deuxième regard. Ezofunda. Excusez-moi. Une minute, s'il vous plaît. Jeune marié Keba. Bon, au lobby, on s'en souvent awa, n'est-ce pas? Oui, on s'en souvent awa. Il y a un problème? Ok. Bon, sur la lobby que na chambre nangé la possibilité na lobby que notre boy quand même tout tambour ensemble. Non, na boy yangote. Ponite kasi na ye na chambre na yo. Comme ça, to komi, to sololi bien. Bon. Idée malamu, lobby qui te kopenza. Ça va, likamote, landangati. Bande konazo banga, molimo infidélité nso kalibala, ezo beba. Moi si pe oyo babala ni yeyo. Azaki na chambre banda kako zela. Mobali akendaki komela ti eboti masolo mosusu. Mais mobali yo keba na fidélité ko. Kaka lelo bobalani. Kaka mokolo boke lune de miel. Obandi déjà kobakisa masolo mosusu pembeni. Mama lobi ke boni boy ti wapi? Tiangwa banda komela banda kalezo umela boy. Suspense. Suka nango alobi te, malamu ngana kende na yeba na mitunelaka. Voilà tout mon histoire ya mobali moko infidèle. Mobali oyo ayena mwasi na lune de miel abali koluka basi kolanda sentiment libanda. Kuta na lobi libanda kaka na hotel moko wana. Bengi pa yambi te. Ekomi sérieux. Masolo oyo eza ba makanisi. Avocat ya famille na papa na biso, papa ya bana oyo mibale. Papa na Félix, papa na Sami. Mokolango basosola Félix akoti. Mboni ukotika bwembala moko santoke comme ça. Bima. Te nako bima te papa. Siko bino bosani na bino bale. Ozo changer testament nengo kanisa ki liboso. Ozo bongola testament. Ata na lobia na sali yango bongo tali onani. Soki yango na sali siko yo likamno nini? Bon papa na lobi. Okosala ngote sinon oko regretter reste à fina yo. Keba Félix. Eza papa nozo lobela. Keba monoko na yo. Merci. Pour la correction, merci. Mais ndenge ozawana. Papa na ngai. Aza na testament azokoma. Yote mutozala makambo yo. Za mosika. Yo bimao. Félix. Nalobi bima. Okosala ni sikoyo. So na boyo bima. Bima nalobi. Félix. Bima libanda.
Rappelez-vous film bandaki esika famille bazaki kotala testament na vidéo. Papa tika kinsoka maloba testament na sima nzoka ezalaka boye. Ah bon, yanga na bandeko mibale batikala bayokana te. Mwana liboso azo revendiquer tata yokeli ete. Sima nango babomi Sami mwana mibale. Sami a hérité ndako yo na ndenga matata. Yaka alandanga yi. Nazane loko na lakisa yo. Azo lakisa mwana ya Felix oyo Perry. Perry azo landa ye. Bandeko lisolo ekomi ya kobanga. Mowei alobi ye parce qu'on s'est vengé sûrement. Et Perry kolobana eloko moko te Perry. Namonio Perry ozolela na makila na nzoto boye. Siko makamni ezali awo. Mais ti namoni makila pe na escalier zo landa landa. Eza nini yango? Qu'est-ce qui se passe? Emile zawap. Yo kolobana ye loko te. Biso tokei. Sinon ya kokufa. Aza pi kolobela ngai. Azomona ka mutu moko disparu aye na kati na ya koti. Na comprendre molimo ezobomeza molimo Sami a se venger alingi ye pe azongisa vengeance oyo ezali po ye baboma ye akoteli Perry akomi vampire abandi koswa kolia misuni ya bato komela makila. Obike bolingo zaki lelo eza sute bango mibale zaka bolingo. Audrey na Perry bazaki na bolingo na bango chéri na ye. Mbala moko molimo ebimi simani ne salemi. Do molimo ekote kaka pe boma mutu tango ebimi sikoyo abandi kolela. Audrey kokufa te Audrey. C'est-à-dire molimo elingi te moto atelemela bango. Yo za mosika nanga kende obomelinga mwasi na ngai sikoyo olingi na landa osi na sima na landa wapi na kolanda yo spesi sute ngate mutu na bomi ye yo ndo bomi bango obomi bango nyonso baninga nanga bakufi pe ye bana koboma yo. Suspense. Yo landaka loyenge landaka démarche molimo ezotambusa Perry lisolo oyo bandeko tolanda. Susana memieko ayepe na ghetto na ye na chambre na ya lowaka na hotel. Yango jeune marié sentiment na yo kangi te obandi infidélité kaka boye na ibandeli bokosala bambula ndenge nini na mwasi obali yango eza na tina te tobanda kolanda maloba oyo nyonso elinga kolakisa ke mobali aza na posa ya kokosa mwasi ata kwa bali azaka serie te na libala ngo yango wana bandeko keba esengeli koyeba engagement oza kozwa po makambo oyo liboso ya sango to liboso ya pasteur olobaki ke tobala na kino liwe kokabula biso nzoka nde infidélité sekoti. Alors que na tango yo mwasi pe pembeni na chambre azozela ye awumeli azoya kaka te nzoka bilenge asike bandi bakoto oyo ke bandeko nakosa ote Marcus oza antukosa terrible. Ça va comme ça soko lingi to bandela lobit pardon to bandela po aniko nasi na tondi na ngai. C'est vrai ça. Namoni na tango yo okende siko ko bando lotango na lotango pa ani te siko te to bandela te pardon naza na service obike na tango yo bato musu ba olukanga kuna. Bon ça va nakoya kotala yo après minuit ça va au promettre nga. Oui bien sûr siko yo ngala simba ba promesse nga na pesa ka bato. Bon ça va dire ate ça va ngape na zeli na kozela promesse okokisa. Ça va. Mais nga peso na lobby on a lobaki na kosala ke na tosa ba promesse. Oza sérieux? Yango yo. Bandeko likambo ya mwasi na mbongo.
bazozela libanda bato bakotaka na ndako babima asu te moto akoti ake libela ya mibale akoti ake libela ya misato akoti ake libela bandeko bayaki feti misusu si balie bango na bavampire nzoka liwa koya feti kozonga ebembe yango osiko ingolo banini ko bala baso bakie wapi ko baone so bayamba asute boy nini nabenga azoyamba te oyo azoyamba te nini kaka Sami abimi na molimo sikolingi suni po na ngai papa na yo a préparé enterrement malamu te po na ngai pe aboyaki kopesa Nelson mwana nga mobali classe ya malonga oh mais afutela ka classe te ekokani te na mayela mwana ngai atindi mwana ngai na école ya l'état alors que yo oke kotanga na école ya cher oyo eyebana makasi na kati ya mboka oyo wana pe faute na ngati ngai te muna lukaki yango na yebi na yende sikoyo na mission moko très simple na zongi pona vangeli wana ngai pe na sala ete tata na yo afuta na mbeba asalaki pe yo okozala sikoyo instrument ngai nalingi kosalela pona sala mission na ngai pe moto oyo akoboya pe atelemeli ngai akolanda bibembe nyonso etandami wana pe makila nyonso meli ezokende mbala moko na crâne moku okuti na chambre na ngai crâne oyo eza liwa ekotonda te omoni crâne na kati ya chambre na ngai ekovivre kaka kino nakozwa repos éternel oh non ngai te nakosala yango te pardon mission na biso esili nano te naboma lisusu bato kuna olingi su bato bakufa oboma susu mpona nini mpona oza mabe boye ngai te mutu nakoloba naza mabe mutu ya malamu na mokili aza te yeba ete okomona kimia te ngai na kimia te olina boma siko bapara na nga oza na choix te peri esengeli sikoyo oboma bapara na yo boni nalobi tika nga tranquille pe zonga bisika yo uta silence ezoya kaka grave lisolo ya hotel Angelica yaka nan yo ozalaki wapi ko nini eyeli yo boye ko tala nano ndenge olati tala nano suki na yo epanzani lokola moto euti bitumba oboni na mutu kuna te o obana olukanga oyebike barman abanda koluka yo abengi kutu na directeur abengi yo nde namoni yo kutu yo ozalaki wapi Amanda pardon sikoyo aza wapi sikoyo na chambre na ye to na biro na ye landa ye yebisanga nano nini eyeli yo boye ko ozalaki wapi Amanda tika nanu ko ata nsima na mwana nanu patron amemi ngambo likola bilengi limbisa madame esala o mabe te pardon limbisa biso madame sikoyo elo nini ezwi ye nayebi na nga te o elo elandi ye to ndenge nini nayebi na nga te madame bon likambo te est-ce que omonaki par hasard mobali na ngai awa non namoni ye pete poni te otali na bar to na libanda kuna oyebi ke natali baplace olobi wana aza kuna pete ok poni te obenge na telefone comme ça oyebi esika azali mais telefone na ye mpe eza soit te pe makambo yango yango te asalaka eza makambo na ye te bon madame bon eza na likambo kose condamné te sûrement aza quelque part kende na chambre na yo soki après un temps amonani te yebisanga comme ça na koyebisa sécurité baluka ye ok likambo te mais pardon elo ntango nyonso omona ye yebisa ngai benga ngai madame nakobenga yo
Eh, na bandi ko sentir makambo ngo komi drôle, eh? Mosala na biso ko zakam na pasi, eh? Eh, ya liboso, Angelica, abungi ka aboyi. Tanga abimi simaenta, abimi bizarre. Sikoyo mwasi oyo pe, azoluka mobali na ye. Ye pa lobi ke mobali abungi. Ah, sikoyo nani yango asasima makambo oyo? Ah, mama tika kotuna. Mokila ngo kaka boye. Moto nyonso asalaka mbeba. Eloko tobosanaki na histoire na biso. Tango tobandaki esika babandeko kabula héritage. Nzoka bandeko mibale bayokana te. Tala siko Félix bambule leki na mwasi na ye awa. Voilà tomoni bango mibale na Sydney. Bango mibale baboti Perry. Bakendaki mobembo balobaki bakoumela te bakozonga. Alors que conflit na famille toyebi, ye Félix abomesaki leki na ye Sami. Sami asekwi na molimo. Molimo ya Sami ezo salela Perry. Eluki liwa ya bato. Ba innocent ba kufi pamba. Nzoka bato mosusu nde balukaka mbeba. Conflit ya famille ebomi feti. Tala Perry ye wana kitia leli a comprendre histoire malamu. Foti ya tata mwana zo memangambo. Na bosana kia nzoka nde meibela zalaka. Mokolango pe lokola ye mutasalaka propriété ya ndaku aza kotambola. Sikozo elonge boeli kamni bweko. E monte makile tandami na mabele wana. Sikoyo mutu moka sali likambo awa. Oh makile uti wapi? Oh. Ah. Mais ememi wa petit namoni eza Lisa po rouge lèvre ne yango. Zana natala. Est-ce que moni Perry? Oh namoni était. Ah. Bon, ye ko sala mosala na ye. Ah. Mais vérité kalate ekoyebana. Po makila etiki trace na sima. Qu'est-ce qui se passe? Télémark Perry. Baso bengeli banda. Perry! Ozawap! Namoni Nelson azobenga ngai. Oui. Télémark. Banda ko changer image à bien. Bakoki komona oyo boyo tina makila. Ah. Nelson aumona makambo nyonso tika na yo. Te komeka ngai te Perry. Nini? Esoki na telemeli yo. Ata kutu na lobi nasala te okobomanga mwana bobomanga ka sikoyo. Nelson mwana ya Sami. Quelle histoire? Cousin ya Perry. Nelson nazali awa. Mbata. Perry. Azui nzoto akoti. Molimo ya Sami ekoti na kati ya Perry. Ah bon? Molimo ya vengeance. Eyaka na kanda keba. Nzoka molimo moko eye ko se venger contre bato babomaka ye. Nelson akoti. Ah? Amoni squelette. Ezo tangisa makila. Abimi te. Porte kangami. Suspense. Moto akobima te. Adangi secours. Nani akoya? Makambo zo kaka somo. Nani akobika o? Mwase libala na couloir. Croisement. Moto moko pe très amoureux azana koto. Azabi mikolo ba koto na hotel. Poya kokate ba présence aboye. Akokakate ba charme na banzoto yo. Moto pa bani mabe ya Monsieur Marquis. Namba se mabala keba. Mwana mwasi pe concentré na téléphone. Azoluka mobali. Oyo fo ba réunir na ligne de miel. Mais moto moko alandisi deuxième regard. Suka ka wana kobota masolo te. Posoko bebisi masolo mwasi libala tokolimbisa ote. Oh, Angélique azali awa. Oh bébé, bonjour. Sikonde ne sama na butulo be yakite ndengo prometaki. Chérie, oyebi. Bala liboso yango banana banda mosala.
nazwa risque balongola ngai bango nyonso nzoka baluki luki nga na sima. Alors sikoyo koka kobima na makambo ndenge ni bon bona bondeli ka mokonzi na ndenga bien ti ya comprendre nga. Obondeli kaka malamu. Donc elakisi ke amemaki yo na chambre na ye bokendaki kuna bosololi bosilani kuna. Ozwanga ndeni na yebisi obongo tala kowanga nango kutu te. Namonaki yo okotaki na chambre na ye lobi na butu pe siko na tongo ndo bimi na chambre na ye. Bon eza nde yo oyoki oza nde nzoka moins cher boy. Boni boye ko Marquis kofinga nga te. Kosilika te la kosilika te eza pe faute na te d'ailleurs. Nga monde mutu na sali mabe fallait pas na mikitisa ti na mikabe pa na yo. Bon eza pe faute na nga te soki oko perdre occasion ozala moto monene na vie ozwa chance oyo ekobimisa yo. Bon nakanisi ozano kaka à l'aise na musala ayo o bapesi yo awa. Pardon eza ozokanisa te pardon you comprendre ngai. Pardon ko yo polimbisa nga. Pardon na bondelo bima na lobi bima limbisa nga na bima na lobi. Mwana mobali lokola lobi esi amekaki aleki nzela. Nini susu bandeko mwana mwasi oyo akoti seke mwana mobali aza deja na bagenda na ye. Désolé pour le dérangement mais mwana mwasi oyo awuti awa aza déranger abimi na kanda likambo nini. Non t'en fais pas yo nde oye ya nga na nde masolo ezali. Donc bana mibali nyonso tozomona moko taza sérieux. Namoni mwasi libala likambo nini nzoka bayebani na moto oyo Marquis. Salut. Comment ça va? Nasalanga bien ebongo yo lali bien na butu. Bon nyonso salango ga bien. Bon kitoko penza so lingo yeba. Bon namoni ngo penza ça très amoureux ndenge kofanda nga moko aboye nde na sentir présence na yo. On s'appelle n'est-ce pas? Wana isa penza fantastique. Alors oyebi ke ngape na ye awa lune de miel tozana mobile na ngai. Bien sûr naza na tango kitoko kofanda pe awa na hotel. Ozoloba ona sérieux sikoyo. Malisa lokola na monio lisusu lelo yeba ke naza na chance ta utika yo Marquis. Si na bali déjà naza marié pe nalingaka pe mobali na nga makasi. Siko lingo loba na nga nini ke owanga ninga bolingo siko tosalaka te oyebi ngai na kolingaka o kaka. Bongana kanisa kaka kiso kufa na yo tala kaka babutu ebele na lalanga moko na bosana na bunga yo. Esengelaki quand même na se dégager na luka mobali moko atondisa motema na ngai comme ça na continuer na vie na nga. Yoka ngai Vera désolé talanga na miso pe lobela ngai ke oyo nga na to sala bolingo na biso kufa te tika pardon arrête. Oyebi nalingaka o mingi kasi olingi te na bana koloba quand même makambo na zango posa te quand même. Soki kaka nakoki un jour komi kabola na ba parti nayebi ke mokolango na opeso ndambo pe ndambo na ke nango ata kutu ezaki possible yo omi kabola na katikati nga jamais na kondima yango parce que oyebi nga jamais na kondima na kabola na mobali mosusu na lingi mobimba na yo ezala ya ngai. Marcus oyebi
ngana lingaka yo kaka. Bandeko makama mabale komo bangisa biso. Pe toujours na kolingaka yo. Ah. Bandeko mwasi oyo awuti kobala lobaki nini pa sango mokonzi. Aponi mobali to baponelaki ye. Po lelo azoloba na Marquis ke na kolingaka yo kaka. Siko ligne de miel awuti na shamba mobali akoti na shamba mobali. Awuti ko sepela na butu abandi ko sepela na tongo. Bandeko. Atondi bilenge ya butu na tongo susa linga tonda mbano. Bandeko na bangi makambango mobali kuna infidèle abimaki. Yepe mwasi koto yo a récupérer masolo akala. Bandeko makambango bangisi ngai. Tolobi na biso mabete na bato babala nisika. Félix na Sydney bake quelque part. Sikoyo makambango ni nango moni yebisa biso. Nganga lobana no moni ngambo to ndenge nini? Mbano bake ko luka nganga. Pona nini sengela kibobo mai? Pona nini faleka bobo mamutu akufa? Alinga kibino mibale malamu. Boyeba ki on malamu. Menganga toyeba ki na biso. Siko raison penza yanga na biso toye awa. Tout cela nini kopo molimo na ye ezo déranger biso. Molimo ya ndeko na ya kufa. Eza ndeko evangeli wana ye. C'est parce que yobo yaka bo pesa ye enterrement o eza digne na ye. Mais oyebi ke na tengo azo yenga na mokili ya bawa. Pona nini alinga se venger? Pona nini? Parce que bino bosela ki enterrement malamu te. Esika osombi mabele po o keko kunda mutu ekokoma ya ye. Tango akokende akopema mais soki apemi te akozonga. Lokola bobo yaki kosala ngo ye pa ko se venger. Sinon esengeli agir famille moko pe bosili. Avant que makambe be bali. Siko tokosala nini ko nganga loba nanu. Bandeko makamba ngonso ke batama. Nzela ya nganga bango mibale mwasi na mobali. Makambo nini bamema na ndako nyonso likolo héritage. Zwa tete yote mama. Yo zwa. Ngai zwa yango. Simba yango na maboko mibale. Oko panza yango nzinga esika crâne ya mokowa wanezali. Pe oko kende kokunda yango na libulu ya 6 mètres. Pe bongo nde molimo na eko kende. Malamu merci. Mais siko nganga. Mais tango zo kende mbangu mama. Soko nazaki yo. Na kotele manabanda siko kokende. Sydney toke si. Nzoka likopa mwasi na mobali bayokana. Babomaka moto bango mibale ba complice. Molimo ya mowei ebandi ko se venger. Ekoti epa ya peri lokola vampire. Lokola bazoluka solution, c'est que nguye bazui ezala makasi. Poso kesa makasi te, molimo ya mowei ekolia pe koboma lisusu. Dobami kosa te baluka nganga oya pamba. Nganga simanda kute. Nzoka mabeto sala kelandaka. Nzoka esprit ya vengeance eza nakata ndako. Eko suka wapi? Bangwana bauti na nganga tala ndenge bazosonga mbangu. Nzoka likambo na héritage elukaka liwa ya Sami. Bambule leki feti na kata ndako bandeko makambo ebebi. Boti bayebi malamu nini basalaka. Mbeba ya tata na mama lelo eza susu likamba ko bomba te. Suspense. Kokota na ndako. Batala bango mibale makila. Makila na mabele boy likam nini? Mendeni ni Sedu, ndako ko boy ndenge nini? Maybell. Nani wana? Tala ndenge Peri azokita. Peri. Suspense. Peri likam nini komeli yoko? Mais ndini ozo na makila vraiment nzoto mobimba boy. Nini ziyo? Pona nini esengelo sana makila boy nzoto mobimba. Yo obomaki epona nini? Na boma nani? Likoloka kandako nde bobomi moto. To pona héritage na ngai. Héritage ni ozolo bawana. Pona nini bobomaki oncle na ngai? Tataleki na nga kufa pona nini? Sydney na lobela ki okino, mwana mobali oyo akomeloko mususu libo mezuye.
tela makambo akomoloba kanga monoko na yo papa comment ça okanga monoko no okanga papa na monoko yo pe kanga mama nyonso na yebike yo pozalaki yo nde muto ozalaki na sima ya makambo yo nzoka yo nde muto tiaki poison na tatele kinanga siko ya kufi bokomo wangana na tango wana Nelson azokita Nelson tala bato babomaka papa na yo bango mibale bino bokofuta sikoyo pelelo bandeko nini ekoya na sima awa masolo ya ba infidèle na ya ba mabala oyo ekosamaka na sima Angelica likambo nini eziyoko yango osoni na mutu na patron to na nani to mutu moko awa aderangeaki yo lobelanga na nuko Angelica nalobi Amanda tikanga na nuko tikanga na kimia ok pardon nazosunga yo kaka nde olinko loba te kasi tika na oti na lembi na nga makambo nyonso pe bato nyonso o bazoloba kombo na nga na hotel oyo banani yango wana bazoloba na kombo na yo na hotel awo mutu moko akele oloba na moninga na ngai ke ngai nazolala na patron sikoyo aboyi kutu kolobela ngai asilikeli ngai sikoyo mutu oyo tokutanaki epa change vi na ngai nani yango akosala bongo sikoyo moninga no asika oyo bobandi bolingo nani yango wana bonjour les dames désolé na déranger bino pardon moko na bino te moni mwasi na ngai nazoluka luka na omona ete désolé papa na moni mwasi na ote parfois tela na libanda to wapi ça va tele parfois na likolo na ba balcon ça va l'accent direction na yeba presse au lobby wana tela ka boya pembeni ya piscine omona mobile yako motambola zoluka makamni ni oko yango mwasi na mobali baluka na kabo ndeni ezaki mwasi mutayaki liboso azoluka mobali siko mobali abimiawa azoluka mwasi na ye libala ndenge nini oyo kokamwa excusez monsieur Angelica bandeko kokamwa yango sikoyo moninga ngo oyo bolingo elango yeboye alinga changer pe fina ye en tout cas makambo nyonso ebani opesanga sens parfois mobali yango banda olobela faut ezala oyo parce que ndenga kimeli ebambango awa suspect nayebaki na comprendre tala sikoyo nzoka na kati na chambre kuna namoni squelette nayebiso kota na chambre wana eza ya solo obomaka papa na nga olobaka na mama na nga olobaka ke papa na ngai asalaki accident d'avion molimo ya vampire molimo ya vengeance Peri alandi tata Félix akokufa nzoka lelo eza mokolo bafuta na mabe basala moto nyonso ayebi mabe na ye lelo azofuta suspense mwana na mwana bendana molimo etomboki mama kota tala sikoyo moto na moto afuta masumu na ye mbala moko abimi likolo bandeko molimo ekolimbisa te mama azomona mwana azomona mama nzoka na kati molimo nde ezoloba molimo ya Sami eza na kanda sikoyo obosani elongi ya mwana na yo moko oyebi mama oza mabe tie méchante yo okofuta pe na makambo nyonso mabe osala bima abimisi eloko auti kozona nganga landa bauti na ndako ya nganga ngoya mosusu ebimi yo bima sikoyo awa bima sikoyo bundisanga bima sikoyo tika mwana oyo bima soko za mobali ya solo bima okanisi okotelemela ngana banguya pamba bima longwa na kata nzoto bima bango pe bakendaki na ndako ya nganga bayebi bayebaki bitumba moko eza liboso bima moko aye na munduki Nelson kwesa munduki tika yango na se Nelson
malamu yo tika ndeko bomba bato. Sinon, ngape na kosukisa fi na yo, ndengo sukisi fi ya bato mosusu na ndako yo. Comment ça? Vous êtes dangereux boy? Hein? Obomi 7 personnes kaka boy. Eh, combien t'as été lisasi? Eza perité, eza tata na yo, molimo ya tata nezo loba. M'en fous maman. Boma ye. Yende mutu. Ataki poison abomi tata na yo. Venger liwa ya tata na yo sikoyo. Coup de feu. Coup de feu. Abeti na peri. Eh, abomi molimo to abomi nzoto to tuna bien bien. Pour moi na kaka na molimo pe kufi. Suspense molimo ya Sami. Molimo tata na ye moko bimi. Nelson. Obomi mwana ngai Nelson. Obomi mwana ngai. Abomi peri. Molimo ya tata ebimi. Te, malamu yonde na boma. Coup de feu. Coup de feu. Ah, molimo pa kufa na lisasite. Lisasite zo e bikila kila. Tika mondu kizo bikila kila. Mama oya pesie bikila kila. Asimbite. Puissance et mati. Akoki ko simbate. Nelson tika. Nelson allié asui molimo vampire. Ah. Sikoyo mwana alati molimo tata. Tango allié asui abomi molimo bimi. Nelson zone o etikali salela yango kuna asalela yango wapi? Amemi ndambo ya bikila kila eutaki na nganga. C'est la formule prise ya suka mbala moko tala molimo ya mowoi Samia bimi ngai tata na yo babomaki ngai. Alors siko nini yango babomaki osili falo tika nzambe asa la vengeance ozobosa na ke vengeance ezaka ya batute me ya nzambe kozala zoba te mwana ngai webi ba méchant nde mutu ba memaki mabe na ndako oyo pe yangwana esalami lelo bazo mérité ya bango pani no sur loi na justice na maboko na yo obomi ba innocent pona ko vanjika liwa na yo ezali mawa kengai na comprendre ngo lelo mais na kozwa privilège na kunda yo malamu te atali nini tala abali kozwa bikila kila te formule nganga pesa ki bango alobaki soki bozwi putulu bosopi kaka epai moku ezali ekokanga molimo mowei akotungisa mutu te mwana akangi molimo tata Nelson falazwa courage atika te vengeance ebo masusu ba innocent po ba oyo bakufi bayebaki makambo te bayaki kaka fete ya moninga na bango ya anniversaire tango asali boye molimo pe evandi kimia. Excusez monsieur, excusez. Bonjour monsieur. Oh, yote mutoza servante na kati ya hotel là. Ah oui. Na bande ko yoka yo zo luka mwasi na yo. Mbano. Mwana mwasi etali yo. Sirma ye palinga akode ke no ngana yebi bisika zo kende. Mwase libala oyebi alali na mbetu ya voisin. Nzoka kabulaka bilenge likolo na bilenge sei. Toura tongo ezali, toura midi pe ezali. Ah bandeko. Finalement tobanga mabala to ndenge nini? Tolongo la confiance na mabala. Nzoka infidélité et pas inepai. Ndenge mobali azo tricher, ndenge mwasi azo tricher. Mbanu. Ezalaka boy. Siko banda ko banga. Ezalaka boy. Nani wana? Ezangai. Oh, room service. Okay. Nasani pona yo na ulingini na tango. Na lingina so na yo c'est le patron ya hôtel. Oye bien. Siko c'est pas le bon moment. Peut-être osonga tasima quoi. Non, c'est très important, photo sur la urgemment. Je ne peux pas attendre. Ok. Bon ça va, c'est là quasi une seconde. Bon ça va Nazoya. Ah.
tala ba code bandi tala pardon ba comprendre te kinga na zawa ou parce que mobile nanga sirma zo luka ngai mwana mwasi osali mabe olingo batama osali kobo yo mosali bala olingi pe ba bomba yo kasi batama biso bato ebongo nzambe na likolo tala sikoyi hey nzambe na ngai nzoka nde mobali azwi code akomi amoni mwasi na mbeto ya voisin mbano tosuki wana awa n'école hey tout le monde faut sortir tout le monde dehors batu bakendaki kolia komela na kosokola na feti balie batondi babini basali bagenda koma n'école babengani bango classe esili bozonga na bandako comment ça boye kotanga to boye kosala makamnini awo allez vous sortez tala bokenda bandako na bino kuna nde boyebisa baparent na bino makambo bino bosali alors sortez bana classe feti ebomi masolo bino bosali makambo na lingaka te et je ne peux pas supporter ça ah anniversaire ebomi classe ya bamisusu bangwana babimi et c'est comme ça motona motazo etumbu na ye oh bobanda koseka oh yo timba te bato basana loyenge bazotetuka yo vandi awa kasi bino bolongwa classe Lorette azongi na sima atali omoni makambe eli bango ebongo ni yango eli bango kamwe Candice ozoyi baki yo pe fale babenga na yo ni ya soloko mena yeba kiteo ni yango eli telefone na ngai tala eloko moko te za mabe na telefone na yo eboka se ezofonga mate pani ngam tu na chargaki batterie zo batterie no yango yo penza makambo alors Longbadi merci kopesa merci te na saki on rapona bikisa yo ok na zene loko na lakisa yo et c'est la fin de l'histoire awa masolo sili et voilà topesi merci na IC Network pour na film kitoko et pa iwapi tolandi school party feti ya bana classe awa tournage ba acteur ba réalisateur ba to lumière to moni ndenge mosala esalamaki pona kosala film oyo et voilà merci ba film mosusu ba numéro mosusu peza kozela yo IC Network alobi masolo oyo ya mbalo yekomi ya ye voilà ezalaki bongo feti ya bana classe tala ndenge lisole suki zwa mayele boya distraction kangama na kaye zwa mayele voilà merci ba numéro mosusu ezozela biso